Bonjour, bonjour, nabalandi nyonso ya émission Nabiso Diaspora Debout. Émission Nabiso ya mukolo ya lelo ebandi tango ekoki ngonga ebeti tosengi na bana mboka nyonso bokota vraiment tosolola masolo ya mboka na biso ndenge tomesana. Tosengi na bana mboka nyonso balandi ya émission Nabiso tokota tango ekoki to partager o ezali masolo ya mboka na biso. Mboka moko oyo tozali na yango République démocratique du Congo, mboka oyo Nzambe apesa biso. Yango wana ezosenga biso nyonso vraiment il faut makanisi na biso esala pona mboka na biso. Il faut tokutanaka tango nyonso pe tango nyonso tosololaka to partageaka makambo oyo ezoleka na mboka na biso ekozala vraiment malamu mingi, parce que soki biso moko bakolo mboka tobundeli mboka na biso te, soki biso moko bakolo mboka toza éveillé te na mboka na biso tolali pongi, banguna bayini bakoya bakomatela biso bakozwa biso lisusu lokola ba esclave na bango. Ndenge tomoni bisika nyonso président aza koleka azobeta sete eloko ya liboso azosenga na peuple congolais tozala éveillé, tozala prudent po banguna baza ebele balali te, baza koluka tango nyonso ndenge nini bakosala po bazwa biso en otage po babotola biso mboka na biso. Yango wana ezosenga tango nyonso tokutanaka boye tosololaka po na mboka na biso ekozala vraiment malamu mingi. Biso nyonso toyebi ke émission na biso ya Diaspora Debout tobandaka yango na konetola kombo na Yesu Kristo. Toye konetola Yesu Kristo likolo na nyonso, tonetoli kombo ya Yesu Kristo likolo ya bakombo nyonso, tonetoli kiti ya bokonzi ya Jésus-Christ de Nazareth likolo ya bokonzi nyonso ya mokili oyo tozali, ya monde visible pe monde invisible. Tonetoli bonzambe ya Yesu Kristo likolo ya banzambe nyonso, ya ba idolatrie, ya batu oyo bami komisi banzambe, pe ya ba esprit oyo bami komisi banzambe na monde visible pe na monde invisible. Nzambe azakaka moko, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Na exhortation oyo tozalaka na yango na ba émission na biso nyonso oyo tobandelaka pe to partageaka na émission na biso ya lelo, toye kosenga na yo ndeko omitala malamu vi na yo. Année ebandaki le 1er janvier, année moko zalaka na 12 mois. Lelo oyo tozali na décembre, dernier mois ya année au 2023. Nini oyo yo sengaki na Nzambe, nini oyo zelaki Nzamba pesa yo, to nini oyo yo lingaki osala na année oyo osali yango te. Osali yango te pona nini? Oyo yo sengaki epa Nzambe, Nzamba pesi yo to nana pesi yo te. Est-ce que ozakaka na bonne relation na Nzambe wana? Est-ce que okendaki kongumba mela Nzambe bikeko te? Est-ce que osalaki idolâtrie moko conscient to idolâtrie moko inconscient te po bantu mususu bazongumba mela banzambe ya bapaya inconsciemment? Il faut biso ba chrétien to sala keba banzambe baza ebele, kasi Nzambe oyo akela likolo na se, papa na Yesu Kristo ayebisaki biso oyo akende kongumba mela Nzambe ya bikeko, oyo akende kongumba mela Nzambe ya bapaya, ye Nzambe kanda na ye kokita likolo na ye, ako sunga banguna na ye bakoma fort koleka ye pe balonga ye, bakueisa ye, bakitisa ye kino na se. Est-ce que yo chrétien ongumba mela kaka Yesu Kristo to okoma pe kongumba mela banzambe mususu ya bapaya? Okoma kosangisa Nzambe na kutimi te? Mitala malamu. Est-ce que osangisaka Nzambe na kutimi te? Parce que zana ba chrétien lelo ebele bazo sangisa Nzambe na kutimi. Kutimi
eza pe na makambo eza na coutume eza selon loi ya nzambe selon maloba ya nzambe kasi mingi oyo eza na kati ya coutume eza libanda ya volonté ya nzambe ezali libanda ya bonzambe siko mutu oyo azotosa coutume akozala musika na nzambe mitala malamu eske olimbisa bato nyonso basala yo mabe mitala bato basala yo mabe olimbisa bango parce que na prière ya notre père qui est aux cieux o Yesu Masia alakisa biso bisika moko balobaka père pardonne nos offenses comme nous pardonner à ceux qui nous offensés papa limbisa mabe na biso lokola biso tokolimbisaka mabe ya baninga Bible yebisi biso lisusu oyo nyonso kolimbisa masumu to mabe ya batu oyo basala ete nzambe pe na likolo akolimbisa ete kasi oyo akolimbisa bato basale mabe pe banguna na ye nzambe pe na likolo akolimbisa ye eske yo limbisa bato basala mabe eske okenda kobongisa bisika oyo salaka mabe bato yo sala bango mabe eske osenga bango bolimbisi mitala malamu eske osenga bango bolimbisi ekozala malamu soki okendaki komibongisa na batu oyo yo ebi kozala bango ba problème oyo yo sala bango mabe okende kosenga bango bolimbisi koluka kimia nde okozonga susu na makolo na nzambe pona kosenga lisusu nzambe ke papa onga na senga kiyo osalela nga na mbulo ya sika na mbula oyo tokotaki 2023 tokomi na décembre tokomi na fin de l'année na moni yango te kasi nga na mibongisi papa na posa yo oyanola ngai okozala na bonne relation na nzambe pe nzambe akosalela parce que azali Dieu fidèle nde nzambe akopesa yo makasi ozela ta na ye parce que na Bible na Abakuc elobi anta prophétie erumeli zela yango ekosuka kaka na kokisama yango wana tozalaki na yango na émission na biso ya lelo tonetoli lisusu Yesu Kristo nzambe ya bikamwa le véritable Dieu likolo na nyonso na monde visible pe na monde invisible yo mutu oyo nano yambi Yesu Kristo te ta yango yo kozela lobi ekoma trop tard te yamba Yesu Kristo lokola mokonzi pe mobikisi na yo Yesu Kristo oyo azali nzambe ya Abraham nzambe ya Isaac nzambe ya Jacob nzambe ya Moïse aidi na bala oyo azali père ya réveil ya mboka na biso République démocratique du Congo tokoti na émission na biso ya lelo toye lisusu tosolola masolo ya mboka na biso ndenge tomesana kosolola tozali na ba sujet vraiment ebele te kasi explication ebele na makambo oyo ezoleka na mboka na biso lelo eza ya koyinda makambo eleki ebele eza kobotama jour par jour semaine par semaine mois par mois chaque jour makambo eza koya makambo eza kobotama makambo eza kobima na sujet na biso ya liboso toza kolobela oyo ezali déclaration ya Jean-Pierre Mbemba oyo asali pona kotake Moïse Katumbi tokoloba vérité ya makambo ya passeport zambien oyo Moïse azosalela oyo Moïse azalaka na yango nzoka Moïse Katumbi azalaka un diplomate zambien kasi na kati ya Congo azolinga pe azwa pouvoir abotola biso pouvoir tokosolola yango na émission na biso ya lelo tokosolola sur voyage ya président de la République na Grand Katanga ndenge atambolaki na Katanga na Kalemi na Lualaba pe na Tanganyika pe ba déclaration na ya salaki pe public katangais balakisi ke baza sima ya président de la République kutu basengi na président de la République akanga Moïse Katumbi azongise na Zambie po aza congolais te pe président a laki bango ba signer soki bandimi ko signer contrat ya sika
bapesi président deuxième mandat oyo biso tozo benga mandat du bonheur. Deuxième président, il y a président Félix. Deuxième mandat, il y a président Félix Tobengango, mandat du bonheur. Bonheur pour notre pays, la République démocratique du Congo, et bonheur pour notre peuple congolais. En tout cas, bisonio sotoza na sima, il y a président Félix toza ko soutenir ye. Nde na suka toko suka na problème il y a este. Kuna eza ko zilinda entre FARDC puissance monter à puissance pe ba wazalendo monter à puissance na peuple maudit peuple rwandais ba M23 ba miyibi ba censé ba terroriste baza peuple moko maudit tokosuka pona ko expliquer nini o ezoleka parce que peuple maudit ba utai kozwa mwandambu ya mabele ya mushake toko expliquer yango na bino balandi ya émission na biso to sengi na bino balandi ya émission na biso bo soutenir biso bo s'abonner vraiment ceux qui première fois au landa biso baninga o balanda ka déjà basi ba s'abonner pe partager bo continuer na ko partager ba vidéo na biso bo aimer ba vidéo na biso par rapport ya ba sujet pe ya ba analyse na biso o ya ba analyse na biso o tozo sala et senga na bino to na posa ba commentaire na bino tozo mona ba chaîne ya ba yin ya ba collabo ya ba infiltré ya ba traître ya ba rwandais to ya ba zambien bang tuna bango bazo soutenir bango baza ko s'abonner massivement baza ko commenter bazali ko aimer ko like ba chaîne na bango pe ba émission na bango siko yo muto za 100% yo muto za congolais des sang de père et de mère yo muto ozo bundela Congo chaîne oyo ozo bundela Congo yango chaîne oyo eza ko défendre République démocratique du Congo pour o s'abonner comme pembe pasi pour olande mission na biso e bandekino suka e komi pasi olandi kaka 2-3 minutes 5 minutes obimi na yo otiki no makambo mboka oke ko tala ba makambo mususu bolanda ka ba mission na biso po bo pesa ka biso ba conseil bo tala ka ba erreur na biso pe bo féliciter ka biso bo encourager ka biso na o toza kosala e kozala vraiment malamu mingi toza na posa ya soutien na bino bo s'abonner bo partager ba vidéo na biso bo aimer pe bo commenter vraiment e kosala biso malamu yango wana toza ko soutenir ba candidature ya bana ya mboka pona kopesa président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il faut biso nyonso tout oyo topesa Augustin Kabuya o ezali mandat attaque député akende ko défendre bana ya Congo. Papa na biso Mbata o azalaki premier vice-président de l'Assemblée nationale ou a remplacé Jean-Marc Kaboun. Il faut qu'on puisse un deuxième mandat. Vous avez le président Gustave Aza candidat, il faut qu'on puisse un mandat. Yokason, il faut qu'on puisse un Yokason tour au mandat, to voter. Président Gilles, to voter président Gilles, un grand combattant, il y a Parlement debout. Vous avez le président Jekobea. Tobo Sanayete numéro 490. To voter Jekobea avec force. Trésor Kanolo, un journaliste de Yamakasi na Yeba TV. To voter, to soutenir Bango. Guy Kalonjter Jean. To pese deuxième mandat. Vraiment deuxième mandat. Oezali Mwananene. Il faut to pese Diabanza mwana nene mwana bana matete nyonso to pesa Diabanza mwana nene deuxième mandat to voter ekozala malamu. Eliezer numéro 40 mwana kolo lupango azo mérité to voter ye. Peter Kazadi to voter Peter Kazadi o azali ministre intérieur to pesa ye mandat mususu pe o azali candidat na biso ya Monga Fula Oto bengi grand jonker na kombo ya mwana ya ba mama na kombo ya Socrates Mubengai numéro 340 to voter bango vraiment ekozala malamu mingi to pesa président majorité surtout bana IDPS après
ko voter bana IDPS nde to ko élargir to ko voter bana ya union sacrée pour na ko pesa président majorité écrasante. To koti na sujet ya émission na biso ya lelo oyo tolobi déclaration ya Jean-Pierre Mbemba. Jean-Pierre Mbemba salaki meeting na Sainte-Thérèse na Tchango abengaki peuple congolais pe a expliqué na peuple congolais eza na opposant moko zambien autaki ko publier na réseaux sociaux que Moïse Katumbi azali un diplomate zambien azo salela passeport zambien en tant que diplomate. Passeport diplomatique ya Zambie. Aza un cadre na mboka ya Zambie. Comment ndenge na koko zala lisusu candidat na République démocratique du Congo. Opposant Zambien wana asengi na gouvernement congolais, basenga na gouvernement zambien, bakanga batu oyo ba utaki kopesa Moïse Katumbi passeport wana. Moïse Katumbi confirmé que azalaka zambien. Yangwana Jean-Pierre Mbemba asengi na Moïse Katumbi aleka a expliqué azali congolais to azali zambien. Soki azali congolais azwaki passeport zambien po na nini pe nini oyo esala etindaki azwa yango pe asalela yango pe a voyager na yango ba voyage ebele kino lelo oyo passeport wana nanu expiré te ezali nanu a ba mikolo nango eza nanu passeport wana expiré te eza nanu validé. Moïse Katumbi yangwana lelo biso peuple congolais tosi tolobaki pe tozoloba peuple congolais zala prudent. Peuple congolais fongola misu. Moïse Katumbi aza ya biso te azali candidat ya ba étranger. Ba étranger communauté internationale ba yebaki ke Moïse Katumbi aza candidat na bango. Yangwana balukaki ba appuyer ba yebi ke aza congolais te. Yangwana ba yebaki ke soki batie na mutu ya mboka akotikela bango nyonso akozongisa mboka na biso su na bowumu. Yangwana ye moko Moïse Katumbi afingi biso batoto obundela mboka ba Taliban. Nzoka Taliban za mutu obundelaka mabele na ye. Moïse Katumbi ayebi ke aza mupaya aza congolais te. Aza infiltré na kati ya mboka na biso. Po ayebi ke soki azwi bokonzi akozongisa relation ya Congo na Rwanda pona kozwa ba Rwandais kokotisa bango na ba institution congolais. Tout oyo ekozala kaka ba Rwandais te ekozala na ba Ugandais na ba Zambien. Programme na bango eza ndengo wana. Tout oyo nde bako barakanize Congo bako kabola Congo biso ba Congolais tokozanga espace toko lela bako benga na biso bako boma biso lokola banyoka. Programme na bango eza ndenge wana. Soki to meki kaka ko voter Moïse toye barake mixage na brassage ezongi. Biso ba Congolais toko mona pasi ya makasi toko zanga sika bako détruire biso bako boma biso. Passeport wana Moïse a salela kango ba voyage, a voyager nango akenda nango États-Unis, a salela ba voyage ebele. Biso ta musu tozo kanisa ke a salela passeport au Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo auta ko pesa etanga zongisa ke Congo te. Ba voyage nyonso a salela kango te. Ba voyage mususu a salela passeport diplomatique ya roi ya Zambie. Passeport diplomatique ya Zambie, Moïse Katumbi aza un grand Zambien. Azana ba société ba compagnie na kati ya mboka Zambie a collaboraka na gouvernement zambien pe gouvernement zambien ba yebi yango na to senga na gouvernement na biso etelema makasi pona kolandela likambu oyo il faut peuple congolais toye ba vérité na yango biso peuple congolais il faut toye ba vérité et il faut babimisa makambo nyonso na puasa po peuple congolais baye ba vérité ba kosi biso ba congolais mingi ba exploiter biso ba congolais mingi ba monisi biso ba congolais pasi tamulai ba zwi biso en otage ba komisaki biso ba esclave na bango ba yibi richesse na biso ba zoke tongona ba mboka na bango. Lelo oyo vérité bimi na candidat na bango batielaki mutema yangwana to monaki
communauté internationale ba longoli pe ba zui ba observateur na bango po ba yeba ki ke ba échoué ba komi na suka. Peuple congolais alakisi ke alingi candidat na bango Moïse Katumbi te, alingi ba étranger te. Peuple congolais alakisi ke pona mboka ne République démocratique du Congo alingi susu ba jeté akopo na kaka mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo po aza mwana ya papa Etienne Tshisekedi mwana ya maman Mat Kasalo ba congolais de 100% de 100 ne peuple congolais poni peuple congolais moni misala nini o Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo asali na 2 ans et demi tangu akati coalition ya FCC Cash. Ba tozo mona ndenge Congo ezo changer, ndenge Congo ezo latela mba sika, makambu ndenge ezo bongwama, siko peuple congolais aza reconnaissant, biso nyonso lokwa mutu moto sangani tolobi Félix zala nanu, toza na posa to pesa yo deuxième mandat, oyo tozo benga ngo mandat du bonheur. Bonheur pour notre pays, République démocratique du Congo, et bonheur pour notre peuple congolais. Deuxième mandat président Félix est un mandat du bonheur. Yangwana peuple congolais balobi ke biso nyonso sima ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Tomoni après Moïse kosala campagne bisika nyonso okende peuple azoyemba kaka numéro 20 peuple ezolakisa ke lingika président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo alingaki asala teti akende na Grand Kasai. Kasai balobi yaka toko yamba o toko peso ba mbote ya koleka lokolo finga kibiso ba Taliban o finga kibiso ba Taliban tangu Kabila alobaki ke yoza mupaya boya ki okota Congo est-ce Kanambe azalaki Taliban tangu ba bengani yokuna na F na PPRD tangu kendaki exilé na poto tangu Alexis Tambwe Mwamba alobaki est-ce que Alexis Tambwe Mwamba azalaki Taliban siko olingi oya lisu okende susu na Kasai mboka ba congolais mboka ba 100% yomoko obangi wa annulé o ezali voyage na o parce que olinga kozwa mbando na okuna. Merci kasi Moïse Katumbi akomi na suka. Tokoti na voyage ya président de la République o auti ko sala na Grand Katanga, président Félix Antoine Tshisekedi na campagne électorale o azana ngwazo tambola bana ya Katanga. Merci parce que bolakisi ke boza ba congolais ya solo bozali bino nyonso na sima ya président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et lakisi vraiment ke boza nabiso elongo. En tout cas, Nzambe apambola ba katange nyonso pe topesi merci na Nzambe ndenge asungi campagne ya président ezoleka malamu pe ezokende malamu. Président atendaki na Katanga plein ya peuple congolais baye ba katange baye akena Kalemi akena Lualaba akititi na Tanganyika ndenge moko plein na plein peuple baye koyambaye baye kolakisa bolingo na bango na président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Président alobi na peuple ke na sala na bino contrat ya sika na kati ya contrat ya sika bino bopesanga ba problème na bino bozana yango babosenga na bino bopesanga deuxième mandat et ngai na kokokisa baposa na bino pe il faut to bunda na banguna ya kokokino na suka lokola Rwanda na Kagame. Bomoni ba opposant ba candidat ebele bazali bana ya communauté internationale bana ya Kagame yangwana ba kotanga kombo ya Kagame te. Yangwana ba kokebisa Kagame te pe ba kolakisa Kagame misapite parce que baza bana bango. Yangwana peuple congolais bokeba président kebisi biso peuple congolais toyeba nani toko voter biso nyonso to voter numéro 20 président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Peuple congolais lakisi président Félix ba posa na bango peto lakisa président Félix ba posa na biso ya liboso dollar ekita banda na Congo central na Kinshasa partout président okende peuple zoganga dollar pe président lakisa lobi ya solo na kosala tout dollar ekita po na économie congolais
économie ya mboka na biso ekoma stable ekoma malamu. Bazoganga problème ya insécurité. Président lobi tokosala nyonso tosilisa insécurité po peuple congolais a vivre na kimia, développement etambolaka na kimia. Sans kimia, développement ezalaka te. Ba traître na ba infiltré nyonso ya Congo, il faut kokanga bango pe ba infiltré nyonso, il faut kozongisa bana wa mboka na po infiltré aza ya biso te kasi ayekati na biso po aiba makam na biso. Kasi ba traître ngana osenga na gouvernement, il faut to boma bango. Il faut vraiment bakufwa, il faut vraiment to punir bango sévèrement. Président Félix a sengi na peuple congolais, il faut consolider les acquis. Il faut consolider les acquis. Non. Na kozonga sima. Non de répandre à zéro. To boyi kozonga sima. Il faut to consolider les acquis. Moni déjà. Nango déjà. Il faut to consolider yango. Et kozala malamu mingi ko consolider les acquis. Ko batela. Oyo to sito sali. Poto kende liboso. Kasi to boyi kozonga sima. To boyi ko bandela à zéro. To ko bandela lisusu à zéro te. To kozonga su sima te. Kasi to kende liboso. Wana ezalaki contrat oyo président Félix na peuple congolais partout oyo atamboli pe partout azo tambola contrat oyo sika oyo président Félix azo kosala. Tokoti na likambu ya guerre ya este ba uti koyebisa biso pe to uti kolanda biso nyonso peuple rwandais PM23 ba uti kozwa mwandambu ya mabele ya mushake pona nini pona trahison. Tozo senga na gouvernement atika nanu makambo ba rebelle basangani na peuple moeto boma ba rebelle ezate po soto bomi bango to boma peuple pe droit de l'homme bakoya ko condamner biso botika makambo wana gouvernement botika makambo wana. Ezala ba rebelle basangani na peuple bake bata mapembe na peuple bo sala nyonso pona ko récupérer ba territoire oyo ezana maboko ya ba Rwandais oza maboko ya ba M23 to boyi ba explication wana o ba soda na nubazela to boyi makambo ya kozelaka zelaka to se préparer to take bango mbala moko ba sikoyi avion de guerre tozana ngoye mata ba hélicoptère to bongisa ba bibondeli nyonso tozana armée moko fort ya bana o ba uti kozwa ba formation na ba place différent bazana maîtrise ya armée pe bazana connaissance ya bitumba ba yebi bien kasi Rwanda azozwa bato oyo bazwi kaka bango lelo bakangi bango bamemi bango bisika moko boye balakisi baoka kobeta munduki après batindi bango na guerre baozala formé te bayebi ka kobeta munduki kasi ba oya biso bazozala bien formé kasi pona nini topesa bango tante soki bakangi traître il faut koboma ba traître po ba traître mususu ba banga comment commandant ya opération wana aisenga na basoda bapema nanu bazonga nanu sima ententi na babutu tangu basoda mususu balali même si il faut bazala éveillé po babi batakaki biso na partie ya désert basoda bazalaki olala ti balamuka yango bazalaki na mesure sous te capacité sous te ya ko se défendre yango wana tozosenga na armée na biso ba se préparer à conséquence. Rwanda les a pays moukié M23 bazana makasa au budala bisoté ceux qui se préparer à conséquence tokoboto la bango oyo ezali ba territoire na biso nyonso malgré ba soda ya ECAC ya armée régionale ya pays de l'Est ba trahi biso ba bimi kasi batikeli M23 ba bibundeli na bango pezana ba soda mususu ya ECAC
bakoti na kati ya M23 pe ba soutenir M23 bakie bango nyonso te misusu batikali na kati ya M23 ba soutenir M23 yango wana il faut biso to se préparer à conséquence pour na kobeta M23 ko benga na bango na mboka na biso kasi eloko na yebi après ba élection et kozala opesi mbwa boyi deuxième mandat président Félix eloko ya liboso akosala ya kopesa kimia na Est pe na République démocratique du Congo mobiba akosilisa insécurité pe akoboma ba traître pe na ba infiltré nyonso pe toko bengana ba Rwandais pe ba M23 na ba groupe nyonso za sima na bango pe ko botola bango ba territoire na biso nyonso oyo bango baza ko occuper. Tokomi na suka ya émission na biso tokutani na mbalasima nzambe alola apambola bino. Merci balandi nyonso ya émission na biso Diaspora Debout topesi bino merci bye.